au moins avec mon tata comme mon toyo mon tata tanga comme on était afinga qui était alba solo na était atanga qui était mais pourquoi bakangami mon tata na nzoto au moins avec oh penza pour sa vie à moi ya makasi penza comment autant comme batu c'est pas normal en plus mon mon enfant d'alba déjà non c'est la bino ah et puis bino bande konanga bo vandi bo tala kaka bo sepela nango makasi bo sepela nango penza ko bo sepela kanango s'il vous plaît bo tika na sa bino bo sepela nango bo tika ba semblant na ba hypocrisie za mutu makolo bo sepela nango donc mutu nyosa za ba kana ko finga bat na internet awa sepela nango mutu nyosa za na ba kana na kata théâtre awa atika ngo ka ya ko finga bat asepela nango. Et comme nous avons dit non, et moi ma mère en côté, et votre canal c'est nous voir ma mère en côté. Pour ça vous avez ma mère en côté, vous voyez quand tout ça là, théâtre n'est pas la top vision, puis on va 100 ans en côté, ça m'a kelele. Moi ma mère en côté. Pour ma fan na bino ba on finir la bino ba tourner, yango na promotion ba filmer. Ba promotion ba film yango wana, ba ma kelele wana ba promotion ba filmer. Oh kala maman ça raté. Oh kala maman ba dikala 2021 awa. Et ça la quitté. Pourquoi tu as tourné la top vision mingi, tu as tourné dans des films? Non, ils allaient rater. Oh, ils allaient dans côté. Et puis tu as ça, semblant, tu as ça là, belé, tu as vu Maramo, tu as place et banda. Maramo, ni on se place et banda, tu as bien go. Bah semblant, tu as ça les belé. Oh, les lois comment à changer boye, à baluka mbangu. On a la stratégie à YouTube ango, na ba via kotalango, à comment na ngambu, ya elapele ala pa kawana. C'est que ça est l'eau ça maka. Bande konanga onionso ana posa batanga kombo na bêtise te poto mona pena ke bona posa na ngote ke bolinga ngote aya poto comprendre bolinga ngote poto ba film minute la manon normal o che film na o etala mi normal o che makambu na o za na ngo succès na star na o etala mi normal onionso pena mona za star complet ana capacité total sa filmer samba finga ba finir les bateaux, ba lobé les bateaux. Donc ça qui est polémique et chaque jour tant on me dit pour des autres bimara saleté boy. Okuta olinga bongo. Quand on bino olinga bongo, bateau ba linga bina tête na ninga solo non mo comprendre té. Bino nyo bolinga biso bolinga musana biso lo ni bino comprendre té. Ba linga ngo. Ba suso boyo kaka wana boyo. C'est dans le temps et dans l'espace. Belle vie, on a aucun retour, on n'a pas payé l'ombe au tchani ni na muto à belle vie. Boutali gédio, boutali gédio. Mais ce qu'on belle vie chaque jour, épisode écoute. Au moins, le écoute 8e, lobby 9e, lobby 10e. Il faut avoir l'organisation. Merci beaucoup. Est-ce que Mamou te gagne pas? Mamou te gagne que les lois à jour via derrière. Vous prenez côté. Tu n'as tout ni kakati. Nga bi Mamou te qui. Vous prenez côté. Kasi na tout ni soka yebi que les lois à jour via derrière. D'accord, il banaye parce que. Kitoko. Pendant que toi qui noir. Toi qui n'as pas mais il fallait que les lois pena qui les à jour yo. Viens na biso madilo atika biso. On dit ça anecdote mon akati wana ozobata misango. Viens na biso adaya. Mobotia, wofinga mobotia ya Davina. Bozona na Davina. Davina présenter les bino makolo maman bino maman muteketa la makolo. On dirait joueur à sanga baleni. On dirait ba joueur à neuf à chikuku. Na kolongo ya bandeni. Otali makolo bobi nzamba yebi denga kela batwa. Tu mona makolo nenga zakati. Ah makolo neza makolo baba cité. Ça bozo vidéo botini la Dacosta. Dacosta ndeko nanga. Soko kangisi ya gola te en tout cas ngana oza kimiate. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, où on a la diffamation, outrage, on a la cabouille. On a la yuma, on a la Davina, grâce à moi, bêta de Barési. Et puis avertir Davina. Na lobby boye. Grâce à moi, bêta Davina, bêta Nani Barési, mbata na gombe.
soka boya ya okata lai awa bien comme mutalo bien ya na ye grâce te mo beta abeta ba rezi mbata pona mamba belvi complexe ba idiot na ona ba idiot na yo oyo lelo bazoya ko finga Davina bongo c'est pas normal ba rezi azanani na mboko ba rezi bien au défendre nana qui peut dans quelques émissions précédentes ye ba rezi ba bloquer cette fois-ci ngamo pe na ko lobela mams oh bongo bandi lobele lelo abandi ne lelo pona mamba Davina ako mena communicateur journaliste avant da pour moi ke baza mayele été soit des abino baza bato excellence boss mo lobela ba film ya mamuteke vous comprenez donc ina bimisi bato so moni mutabimi na ina bimi mayele été c'est ka kina mon pono ko ba tendre satanga ina ka premier ba commissaire ka bo akibi classe o meye bazaka na ina na nani animation culturelle ah mamuteke yaka pela na buku alupangu ya ngana za bezo fo longola eloko mwana apesi yo olika mumunene boy longolango ebele nyonso na ba misuso ba yaka na baga pamba mobala zo bala za tala mbongo te lelo bazo finga Davina basi mobo ya bizengi bisenga senga baba ninga basi batanga makila kwa bino wanda ko senga bango ba lokoso mo boy ba mi yebisika bazali sauf que moutongo azala mama azala na aja mama no ndima be parce que sœur na biso temela elongina na bomona nga koza mwani c'est pas normal ba kongole baza gentil te ba kongole ba gentil te au moins na batu mingi ba finga batu bongo ba cook nde ba finga yenga na ba commentaire na ba yibuto ale kana TV azo ba kelo re mama o salete ba shema ko boy le msuku tu yo ata komina pa mo memata mo sa batu ala to boteka o sumiseka bana Akisi Delta ya ma famille. Ou à Salaba Star. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Très bien. À reconnaître ma valeur oyo. Travail oyo Davina zanango. Performance. Performance oyo zanango scénique. Donc lelo sikoyo tu le crois bino senzi ya pa pambolo quoi rési. Autant fort mener facile à dessiner. Qui to panzeli tendance na 7e baga est-ce que tendance à kobeta 7e baga yo loba kite bo panzela ki bango mais soki te mutu na panzela ye babunda oye mo pa bisanga panzela biso to bunda poto sila na Clarisse Plasma Pitbull de Belleville ki nanga 3e na biso a bunda te bon mona na tendance za makasi d'abord pona yena na koma kwa Michael Jackson okobenda ngo bo elongwe choko eleki karate yo tendresse ni mabela wenza nuko ni mishiku ni mkana mtanga laka ozako lake mwana muliba loketo pete wapi tabaso basila gu matu tolo bela ba ka pechiluba naza mwana ndemba nini na pesa ko sushi na pesa ko nini adhesion alingine ka petra za libre nani akanga ki beva kanga mutu te préparer beva le kana TV arbi ba comédien on baza ba artiste baza ba famille bota te beva kanga ibutu te ibutu ça complexé aza complexé ya belle vite aza neka complexé omoni bato basengaka mingi basaka pe ba traître abi voilà moi c'est ngayo alobaka na internet bo bazanga basi mo boy ba systématique ekufa faut bala musango na kanyenyenyenyenyenye mvu systématique ko damsonage ekufa mama na zaina mo sa mpifo lokwa belle vie mama na oya gola toyebi toyebi c'est pas boda en Afrique du Sud. Ce qui peut nini. Nani ngaka moi so expliquer biso ba buka eminu na nani. Na mbanda moyibi. To balanda eyule kanga eboma en Afrique du Sud. Osali ki vagabondage en Afrique du Sud kuna oya oyo to porte fongami ko bimili biso ya go. Na regeta ne mona na banga ba bete na côté là hier. Siko talaka mutu siko zuba fani na yo oche bango komo baba kuku. Yango lelo to sala ngo boye. Ça les londe ba finga ba tout gratuitement na internet. C'est bon baba bomi. Ata ba bomi te ba finga ko finga mutu zani. Bataka succès, ba nous sommes pas na succès. Succès pose na succès faut musala. Succès faut musala. Qui ça ngo ka yemo nem ta simba po ba agrima sabino na TV na za mutakisi. Wana bang sabino. Non, les gens de la musique congolaise Madilou système au fali pour pas loba a kufa na succès na ye. Atikala ko beta nzembu album mo te rata wana fali pupa aluba mo atangaka Michael Jackson na papa na biso Madilou system
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. On va commencer cette émission avec ce vieux proverbe qui dit si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait, puisque nous sortions de cette date du 12 août 2024, les 12 août également, la journée internationale de la jeunesse. Et pour cela, sur ce très beau plateau, on pourrait commencer par ce bon message pour conscientiser la jeunesse africaine et bien pouvoir se concentrer sur l'objectif de bien pouvoir progresser l'Afrique également, la nation congolaise. Merci à vous tous infiniment de savoir aussi cette même date, c'était la disparition de ces grands artistes, musiciens, Jean-Dédé Bialo alias Madilou System sur cette antenne. On aura quand même le temps de flirter sur celle, vous savez bien, c'est Jemima Ibele Télévision qui vous offre les informations en temps réel. Merci infiniment de savoir que vous êtes là au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. C'est bien moi, votre humble serviteur américain, à la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de cette patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Et merci de savoir aussi toutes vos suggestions et interactions que vous nous suggérez. Question de bien pouvoir comprendre la manière dont vous voulez que nous soyons. Je dis un grand merci à Jonathan Ngoma, Grand Lion, à La Monnaie. Un grand merci aussi à vous, mon papa, pasteur Elipa Kangoma, le défenseur de tous les opprimés. Un grand merci aussi à vous, Bene Lutumba. Un grand merci aussi à Loulipassa, à Célèbre. Et pour vous informer, bien sûr, je suis avec Yajiri Kobetox, Papa Koutou, de toute la famille Libota. Avec lui qu'on aura les informations aujourd'hui. Les autres Mickey, vous allez quand même agrandir l'image pour commencer notre champ de communication pour lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour, Américain Ngoma. Non, mais ils sont Mikole Bele, ngana yo Mikole Bele. En tout cas, na yebike ba abonné à Jemima Ibele. Balinga radio ngana yo pe analyse les gars bien. Vraiment, en tout cas, ngana yebise ko à chaque fois. Félicitations à toi. Moni lelo bino mtuzo sala fierté ya internet boza bino bagadi muzitu azana télé kin mais azara pe na biso na internet. Mais ce qui est moni bino ataba youtubeur mais ok banchiki bokota lelo zo mona ba savoir lelo bo sala. En tout cas félicitations na mona ba émission na zotala. En tout cas félicitations vraiment na musala. Et puis félicitations à Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Il faut na bisa qu'il faut battre là yo parce que zo senga kaka yazala yozala. Merci beaucoup. Parce que yazane moi si na tamo pe o mona bona ministre ka fumi papa le bitika. Ok. Est-ce que yo nem to kozala na ba faire na exode Kebi donc vous allez au four au moulin et sans oublier famille Libota Mobimba Bambote na bino esika bozali famille Libota de Belleville Kandi la personne va bote belé au bolandanga surtout na Jemima Ibele télévision et surtout que bolandanga pe na ba chaîne au bolandanga surtout que famille 100% famille Libota au lelo na saili bino bo s'abonner bo aimer bo partager et bo ça la bien. Donc moi je suis là nabi ke ba moto zo pela na internet et puis naza moi makambo koloba o lem soza question tout ngati na ta poussa na ba ngolo na. Merci quand même, on aura le temps d'en parler. Nabi ke to pesa autant même na atana mwata mo bo to kelango espace. Ça c'est très important parce que ça li kamo salami na oki komo na ngetanga mi na kati na kamwe pourquoi komo na ngetanga mi na kati. Tous ensemble en tout cas. Merci à vous tous mesdames et messieurs. On est avec Yajiri Kobetox. Yajiri Kobetox, on est le 12 août 2024, la journée internationale de la jeunesse. En tout cas, bien que dans Internet quand même, il fallait tout l'accès quand même, moi, identité, peut bien couper, ça rappelle message dans la communauté mobile, bien que nous avons côté comédie, au cours de la jeunesse, dans temps les non, jeunesse, il faut pas évacuer, on va à venir à nous. Très bien. On va déjà 40 et quelques. Nous avons 4 jeunesse. Parce que jeunesse, les lots. Mais la jeunesse, c'est ça, si je ne me trompe pas, de 18 à 45 ans comme ça. Bon, à 45 ans. Nous avons né vers 50 Nous avons né vers 50 des missiles qui n'ont pas. Donc, jeunesse, c'est prendre en charge. Parce que tout le monde a jeune les lots. L'aime surtout jeune fille. Au bas de jeune pour un iPhone à BBC Vina. Bana mi bali lem supona loko boye. Asali lika moi pantalon asali lika moi bien te. OK, mboka nyo surtout
jeunesse nous relève. Donc journal Lelo est interpellé par merci beaucoup en tout cas pour le message c'est trop mon pouce et aussi un artiste émission au Atika Biso la date le 12 août c'est Ali Bongo Madulu système pour le banine est-ce que vous regardez pas souvenir à bien la légende de la musique congolaise. Non, légende de la musique congolaise Madulu système au fali pour pas loba a koufana succès naï. Atika la robeta nzembu album monté rata. Voilà fali pour pas. Aloba moi atanga Michael Jackson na papa na biso Madilu système. Vous comprenez? Donc Madilu système atikala do banzem netikala ratete. Et puis yeta nga kotaka na kati ya via nini OK jazz. Moi OK c'est ninganaka. Mon papa sika. Donc ayaka na mon azaka jeune. Et puis ayaka na makambu na ye. Papa na biso personnam Lutumba tanga pesier vert cassé. Atale abi eyembeli oyo. Fona bakisa sou mususu. Ya mona Madilu azali parmi ba chanteurs oyo ba yemba banzembo ebele na kata OK jazz. Donc en tout cas lelo artiste ne meurt jamais. Ba evre na lelo ezali to yo kango ba kupanda boko lelanga etaka nzema bete bolelanga bana na maboko ambanda. Donc artiste ya moni biso même na ina balobaka un artiste même il y a cinéma il doit jouer comme si il doit mourir demain. Donc tant que personne a idéologie là c'est qu'il faut obinisa pena le meilleur na yo. Donc c'est un peu ça donc ils a pas si les autres aux angaye mais na yebi ke bande ko belé lem sou lelo ba ke ko visiter tom na ye na yebi pena ke na yebi pe ke ser na biso mo pe fala ke ser na biso mo pa fala ke ser ngazanga so ko pena za reconnaissante fa ke azanga kombo ngazanga ne kombo. Merci beaucoup. Est-ce que Mamou Teka ba Mamou Teka bi ke lelo za jour via d'ailleurs. Vous prenez côté. Tena tuni kakati nga bi Mamou Teki. Tuni bo prenez côté. Kasi na tuni soka yebi ke lelo za jour via d'ailleurs. Akoye bana parce que kitoko. Pendant mutu akinoa. Tokena biso makambo susu mais fallait baka lelo pena ke za jour oyo. Vena biso Madilu atika biso. On dirait ça anecdote mon akati wana ozobata misango. Vena biso adaya. Fallait Mamou Teka yeba lelo ke za jour vena biso adaya. Yo, ba ta biso bazana. Ba de bamsu nga ba belé parce que ba. Tena commentaire ba bi Mamou Teka c'est qui? Ah, commentaire. Yo ndo zo yeba te na commentaire ba komelo asa intel. Te na yebi so to si émission. Non, c'est émission la Mamou Teka soso comme tout monde. Azanga ne combo. Jera banga. Na commentaire ba komelo boyo yebi ete papa. Eza intel pa komelo na commentaire. Fa badatu. Fa badatu surtout yé pena fa badatu. Mère na biso pe en tout cas pas si tu dis que père atika on a pas si mais on a ba mère à palais. Ba wana bazana mo ba katula soif. Ah. Bobo te na biso hotel. Mamou Teka za katula soif. Ya Madilu. Na zotanga kombo. En tout cas, et bien sur les autres bandits déjà, il y a un angle minga déjà. Mais moi, fidèle téléspectateur entendant qu'il y a quand même sens, il y a un peu de professionnalisme que tu as mais quand même comme Melabino, bien que par moi, vous comprenez, biso pété par moi, message d'amino tout le temps, un souper pour tirer biso, mais tu l'ingabino toujours tous ensemble. On a beaucoup de toi tirer, mais on va s'y ça va beaucoup. Bon, ta famille doit se reprocher. Ah! Reproche, reproche, insulte. Famille bote finga yo. Jamais. Te. Famille bota. So ba fingo c'est ba famille bota te. Ba mascara. Ba mascara ba ngokakati. C'est que eza baba cook. Ta baba cook ba za ba mabe na Bible. Est-ce que bota na Bible bien? Répétez le trop hein. O boke na Bible bien. Boke na Bible bien bo mona peuple wana baba cook ba za ba sala makama mabe. Ba boma batu. Ce que tu as dit, c'est que tu as fait des choses qui sont comme Baba Cook. Il y a des gens qui sont boyés. Ça, les gens qui ont fait gratuitement sur Internet. C'est bon, Baba Bomi. Attends, Baba Bomi, tu as fait diffamation, outrage. Calomnie. Autorité morale, autorité morale.
Et je que Betox, Nakati, il y a Famille Bota, mais la production est déjà ce film Couple croisé qui évolue déjà pas mal. Je ne sais pas s'il pourrait avoir quelques messages à couper ça ou commentaires. Couple croisé, déjà lobby 7e épisode de Kotaki. 7e épisode, oui. 8e épisode de Zokota. Chez nous, c'est l'industrie du cinéma. Ok. Kobanda, Mwana Tsusu, to dialogue contre ça souci. Si na Mwana Souka théâtre, Congo est tikala kozwa actrice ou azana maison de production quoi belle vite. J'assume mes propos. Depuis Congo, oui, même groupe Salon. Groupe Salon va dans ça la biso après une semaine. Botali Gédio, Botali Gédio. Mais ce qu'on Belleville chaque jour épisode écoute. Moi les écoute 8e, lobby 9e, lobby 10e. Il faut avoir l'organisation. Il faut avoir quand tout bien ça. Mais on dit m'appelle moi me gauche mon panzi vient te wana est-ce que ba ke moi me gauche ça kokobar na. Ah. Mutu akotsanga na scène mutu liboso. Aza produit il y avait l'absolu me gauche. Guicha Muzolombo acheté sali vraiment mon papa. Ngaza reconnaissant. Yem ta kotsanga na scène ba pesa ka doté balobaka boye so muninga lo batika après des modéro totokani mutu montre ayebani singa na miso. Simbio tindikio. Donc malgré l'effort à Belleville, malgré la valeur à Belleville, nous reconnaître quand même Mouyembe Gauche. Mouyembe Gauche, c'est un artiste, papa. Comme ni bolo bakawana. Nous avons gagné ça dans le théâtre, le roi match. Ah. Donc ça dans la qualité bien. Minimiser le théâtre n'est trop non. Mais bino bobi que œuvre de l'esprit, to art, ils akana 10. Est-ce que bike mutu ka ba pesa wera na prémisse Mouyembe Gauche pe ba pesa. Ndako ba pesa wera, waze kwa jibe ba pesa pe Mouyembe Gauche. Si on appelle ça un point de Moussaladi. Succès, succès, quand il pose à la succès, faut Moussaladi. Succès, faut Moussala. Qui s'en va y mon aime ta simba, pour agrimer Sabino na TV na zamuta kisi. On a banque Sabino. On a zapena Pépé nanga, donc et puis Pépé ango ya tanini depuis 1997. Bana msuba benga bango bana Mouyembe Gauche, baza bana pananga. Mais ce qu'on a Pépé à Mouyembe Gauche. Parce que moi, on a bandit théâtre en 97. Okay. Donc, voilà. C'est ça. Belleville TV, couple croisé. Belleville Télévision, couple croisé. 7e épisode. Problème dans la famille Bota Zanini. On a la famille Bota libérale. C'est-à-dire libéral, cela veut dire. Ce qui n'a moni ma bena oloba. Même il y a il y a maman Belleville TV. Même il y a des communicateurs dans oloba. Et na banki, na koloba. Tala, au moins on te commis oh. Photo le toy baba nani baza ba vrai. Au moins Belleville kandi, et ça la mutu nyoso tout aya pemé na za vrai à Belleville. Preuve ané le sort non au moins mamba ibutu ba sala. Mais avant va na te va comme bato kabwa na biso la famille Bota dans l'amiable. Au signer qui contrat nini na pesa ko souche, na pesa ko nini adhésion. Alingine ka peut-être za libre. Nani akanga ki e Belleville akanga mutu. Belleville akanga mutu te. Preuve ané Belleville le kana TV arbi. Ba comédien on baza ba artiste baza ba famille Bota te beve kanga ibutu te ibutu ça complexé complexé à Belleville te azane ka complexé au moins bato basenga ka mingi baza ka pe ba traître tala camarade mo zane na vie soit senga ko mingi aza traître sika mbongo pe mo ni biso de to na ba gadi musitu bu to lia to zwa to lia to zuite to zabongo ba vrai ami bazaka bongo natanga pasi bozoeba ozoeba pasi ya baninga ozoeba nena ibu to flatter hein ibu to za flatter aza les corbeaux et les renards tala benga Belleville maman chérie donc ozochebe maman obasi sous chérie c'est quand on a responsabilité ko le maman na ona mwasi na yo c'est quand on soutient on n'a pas se déchaîner yé na landi lo ba lobini ba longol ba atali ba filmer bazo tourner ba filmer yé azo tourner te tango yaki olobaki ke Bijou la reine aza ami benga nani porte-parole ya Belleville oso mona place à déclarer film est-ce que ngana ebo jouer te ngana mboko zela ngana mboko na ya tata ya muluba tatu mushina na ona joana ba o ba yaka ba ya lelo te ngana joa tatu ka liombo kalombo tatu pa jero personnel tatu kalombo pa kufa ba ono sokutu misatu ba tatu ona ba kufa ba vie na nga idéologie parce que moi na muki ana jouer tonalité ba lubezanga à l'époque déjà n'apparaître na télévision déjà ba 2004
à part 2097 nazali j'ai na ba RTNC mais le lopen so linga no suma bo kasi na sali trop nga bimisi ba koko na théâtre na boma sunzo to ni mais pour que c'est espace pour ma belle vie kasi pourquoi pas nga na sengia yo ka na TV ma belle vie nga pe na zaka acteur pour la nino cha nga te yo ka na ba message au misongo pe na considération belle vie pesa la na bisa yo considération belle vie pesa nga peut-être apesa ngo pe batu musu ba cha na film ete on comprend considération apesa na bité ka afuta nga mbongo po banga bokoma bona ba commentaire afuta ka bino mbongo bo fingele batu te a reconnaître ka benga nga kobe a reconnaître ka to banina Belleville qui est la patronne à te ngana yebi Belleville na ina bono kutana na ndo ke diembela bango na soka ba silabisi bonga na tanga ina tanga na mto ko sa te na ndo la nende ba gesho ba junior Lusaulu na ba pese ba mote belé puis ndo banga yakobe yo fokota mamba ina makasi lobe ko salo bien junior Lusaulu ça ya ma Belleville pena comédie pena ya papier na beach ya kimanchikita kenape ina pona momponote pona imikate ya kendaka ina po tanga classe ebele bakenda po babakisa ba client bana basi babakisa ba client ba mibali baso basi kuna basala ba succès na mboko ba gesho ingange batobola ba junior Lusaulu batobola Romeo kutunabita kenda wapi ndeko nanga za ipe pa président Masimba za na ina be mama mayonnaise bakataka chick bakataka na ina mayonnaise ya mayo ya ba mona ina mbongo na yebite wana makamuna bango OK on comprend mais ba biso to kendaka po ba ya moda exigeaka biso acteur na nganya se falo ba théorie ya cinéma vous comprenez nde to kendaka ba ina no ke so ba syllabis ba ni et puis nga avantage nanga ba examen belé ya bana ina na cours improvisation ngam na ndo filmer prof el bazaza na ba mwambai bazawana vous comprenez on okota comme caméraman na ndokota comme réalisateur ya gesho wazali mwana ina to iba matière voilà kasi muta maela za kabongo ti yango pe mwana yo sa bandeko bo za pemena Belleville bo profiter écriture à Belleville wana bo profiter donc let ba garde muzitu mwana ina oyinga na zala étonné papa qui bambi chitwa no batanga na ina tala sko papa qui bambi chitwa ndinga présentera journal na numérica kolosco numérique abina tanga na ina vous comprenez donc ina bimisi batu so moni muta bimi na ina bimi mayele te seka kina mon pono donc ba tendre ça tanga ina ka premier ba commise ka bo akimi classe o meye bazaka na ina na nani animation culturelle oh assista te ah donc na iso ko futa ka ba futa minerva la sotamir quoi que nous gagne akile makamba lelo to ko yoka te akimi na classe donc ben vi kandi film na biso coupe telaka to uti na mariage triqué bino mo bomoni na yebisaka bino théâtre c'est dans le temps et dans l'espace après mariage après film ana bomoni makamni ne sami te to ba makamni ne sami tingala bati lo bat ata eza triqué te e na bali to bali te tango bato bazo basko e na bali mukolo eza nini ba triqué le yenga mariage triqué ah Belleville kandi umela yenga bali na ye a honoré mwasi na ye mais ibuta so ba a honoré mama a honoré mama nini bolingo ndenge zalaka wana ava botelemele yenga boketelemela Macron mwana mwasi nde bozomona koza mama ye kasi po Macron kutu madame na ye atangisa nde abala ye botelemele te botelemele yenga ça bolingo ki pas acheter o bolingo ki pas acheter bolingo za jobo boyenga mbe sauf que moutongo azala mama azala na âge ya mama no ndima be parce que sœur na biso temela elongi na bomona nga koza mwani c'est pas normal ba kongole baza gentil te ba kongole ba gentil te au moins na batu mingi ba finga batu bongo ba cook nde ba finga yenga na ba commentaire na ba yibuto ale kana TV azo ba kelo a mama o saleti ba chez moko boy lem sukutu yo ata komina pa mo memata mo sa bato ala to boteka o sumiseka bana o le bisanga mabe quand même bien ibuto quand même bien naza na problème nete ba yeba to yeba ne makamni to loba na TV muninga bali yango moni na biso bino ngamba mariage triqué e ngabali ba ko luka ba triquer ba finga mwasi na ye pour amito tina ba page bazo koma mukolo ngo ya nini e ngapasa lelo bolingo intérêt ete mwana mwasi la zo yenga na bibero parce que mwasi mta bali beleng e ngamta bali poni boka la langage wana musala to sala ko to sere tu varate to kala ba mbongo te
Moi c'est qu'il faut bala yo. Wa poto musala matolo. Te ça musala matolo mais to s'organiser ka papa. Nengo zawa. Ata salaire ne za muke ndenge mais soko zo bomba ngozo lia ozo épargner o s'organiser. Vraiment. To la balanga jala te babali bo yosko bo babali yosko ozela ni po babala. Ibuta bala te. Oh asala moi sina yenga na mangama na bala bela ibuta sina sotaki nzela wana. Ngalo bika ke mariage triqué. To mona ki pese na biso siana abala ki awa. Ba komi ko tsa nini ko comparer na mariage à serre na linga mingi domaze. Carrément comme une tricage. To moni pese frère na biso Dollar Star abali moi ça koufi. Mariage tricage. Ma révélation ton est-ce que théâtre c'est dans le temps et dans l'espace. Wana na ina ba ebisa biso. Belle vie ngana okende ko tuna papa lombe o tchanini na muto a belle vie. So tali groupe Simba na antenne A et pendant ça va théâtre mo bo monaki on dit makambo esala ma mikolo ndi yango groupe Simba esala bono landa de landa pela ba théâtre mingi ya groupe Simba makambo mingi esala ma eza na actualité au mona ya groupe Simba esala rôle ya cinéma yango na ko avertir batu ki tala mabuzo sala on prévenir danger pour prévenir danger on prévenir pe bonheur avertir pe batu on avertir pe batu ki sala bola mu lobi ko botelo boui. Donc, Marie Triquet, félicitations. Famille Libota, total à filmer. Opération 100K. Opération 100K, famille Libota, ou rien. Famille Libota, c'est votre papa Kouloutou. Ni beauté, ni éclat. 100K dans film, dans l'épisode. Si tu tiens dans 100K, tu payes, après tu continues. Ok. Dans la ligne, il film, surtout, un chiffre 1 à la Liboso. Attends, un chiffre, monsieur, la nani, troisième chiffre, la nani, c'est bon. Opération totale à belle vie kandi consommons belle vie parce que ce hôtel est comme il y a belle vie hôtel est comme la bande on a besoin il y a pas match il y a pas photo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est ensemble, on va quand même progresser pour tous les points au Géry Cometox. Je profite également pour dire un grand merci à ingénieur Paris Pakalingomba depuis l'Angola. Un grand merci aussi à Douli Passa Célèbre. Un grand merci à Batutu Boata la en tout cas on est ensemble. C'est quoi l'affaire en tout cas? On a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On a beaucoup de gens. On a la carte de Moussa Kolobo. On a une couleur et l'eau là, une couleur et l'ambo là. Tu tiens là, on a compte ça beaucoup. Voilà. Voilà. Tu continues. Affaire, il y a Sila, na Davina en tout cas. Tu me connais comme on t'a comment nini? Sila, na Davina. C'est ça l'histoire des Bongo. Bah où est la ni? Habité, na banana, parce que na dit que au courant histoire ils ont déroulé. Davina te omoninga parce que ngoma na bisotika Davina pesi de voix bolakisa ndaku lupangu na mutuka na ba facture régie des eaux na snell esili si on a biso pe otangi kombo na ko sa pe ke ta longole loko ya ka pela livré parcellaire là ça on kamara messi là non pour nous que Davina no lupangu ba na lupangu c'est ça. Leti moano obi no ke la moano mawe moano barezi mais on a moni peut changer en tout cas avant tout comment exode barezi pourquoi azozwa audio ya moya nani ya Davina basolo na Davina bengena numéro moi bien ba semba siko bengena pe Davina nini. Il y a une vidéo qu'on va quand même regarder et puis on va commenter juste après. Exode Mikebi, à vous l'antenne. Merci. Yeah, okati téléphone poigne. Okati téléphone poigne. Bino bokanisa bino monde boa maboma, bokanisaka, okati téléphone pourquoi? Pourquoi tu as eu peur? Et a fait qui ça y est, alinga douche te ya ngana obenga douche ka siko. Ngana obenga douche ka siko a expliquer nga côté nini o ngana linga est-ce que kizengi ya mama bino a peki ça? Côté payé a peki c'est l'autorité nini nga mukolo boye so na sa makam na ya peki ça c'est ka kilikangune. OK? Tala bo sakana na ngate na dona kizengi na bino teko. OK? Bato bo salisa bon ba jana moi je suis Davina Apua. Et nga na Davina Apua. Côté maman bino na numéro na nga boy bisa benga nga. Soit ça paye moi si atembe. A soit numéro na nga qui compose mon numéro. Elle a mon numéro le quoi na bloqué na débloqué a benga nga.
Mesdames et messieurs, on est toujours là pour vous informer. Je profite également pour vous dire un grand merci à votre tout en tout cas, vous êtes là, nombreux en train de nous suivre. Je vous ai vu nous suivre au Canada, je vous ai vu nous suivre en France également, en Belgique, aux États-Unis, également aussi Londres. Vous êtes là, en tout cas, on a suivi la vidéo, s'il vous plaît. Il y a Jericho Betox, Moni, discussion, il y a Barési na Davina, Tomoni, à tel point Davina a clashé, a faux maman, concernant maman na bango, on habite maman na bango nani parce que de l'andi discussion on a bien maman na beno aza kizengi aza la santé maman na bango c'est qui bango na discussion maman na bango oyo bango bazonuka basala makamba humilier. Omoni Barési azaki na moi excellence tant azaka pa ya belle vie. Aouta famille bota. Bango ne sont pas révoltés, bango nyonso. Toutes les bandes des idiots et des idiotes, des mikala, des basenzi, bazaka pas belle vie. Et belle nyonso na ba misuso ba yaka na baga pamba, mobala zo bala za tala mbongo te. Lelo bazo finga Davina. Basi mobo ya bizengi, bisenga senga baba ninga basi batanga makila kwa bino, wanda ko senga bango ba lokoso mo boye. Ba mi yebi sika bazali. Ya on a école babu. Soki Barési bengi Davina na numéro mo oya yete. Et kosola na bangonde ba ye Barési a école bana Davina makambo sepeli si danani Davina te. Nde on moni Davina a se déchaîner bon ba kutani pe na mutuko. Ayebisi bango za iya za Davina apwa. Peut-être ba mona ki asala ba émission et asaka ba film et puis mais bango ne bazo bimisa maman na bango kizengi kasi baza ba lâche faut ba simango ba bimisa maman na bango kizengi parce que moi na lokwa Davina pena ndenge na soki mama soso soki abotaka avant nga kuna na mona 24 ans mama soso amukolo na ngati ngale to age moko soki azalaki na abali peke na bota mwana na ba age azokola na ba 17 à 18 ans le reste na mwana lokwa Davina te. Mais pourquoi pas qu'on peut que ça va idiot na on a idiot na yo oyo lelo bazoya ko finga Davina bongo. C'est pas normal. Barési azanani na mboko, Barési. Ah bien au défendre nana qui peut dans quelques émissions précédentes. Yé Barési ba bloquer. Cette fois-ci ngamo peut na ko le mams. Oh bongo bandi lo belé lelo, abani ne lelo pour la mamba Davina. Après maintenant communicateur, journaliste avant de Pour moi ke baza mayele été. Soit des habits no baza ba excellence. Boss mo lo bela ba film ya mamuteke. Bolo bela ba film mama soso. Siko boya ka bo kanga maka Davina pa solo bana asa de émission terre. Bozo so ande na page na ye. Soki ba engagé ne mutu mo so répondre bino boyebi. Misapine mutu e komate. Ale bino bozo ko sawa mususo okuna o muso e sote muso so koma peke. Nani. E sote mo baza elongi bien te baza ndé ennemi ki mobo. Azo ba peke. Ozo so na pa oyeko sani na page na ngai. Nani ngona. Ba mi ye ba ni kuna ba commentaire ngana otanga sa publicité muto ate tanga solo ba bongo omoni bango bazo bimisa Davina nini na leti o msu munoko ebeba ena miso ebeba ya chiba osoki amibenga mamu international ye na tangi komone ba amibenga mamu international soit disant international muto en Afrique d'ici la so bibenga international semi international to international ala komote wa tsoka international Afrique d'ici ka awat mboka bazuluti yo ka seza les apaya batu na wa finga na ngote. Mais en Afrique ici, il y a pardon, mais il y a pas international. International à Nini. Aleka wapi. Moi si bakanga na chiba omiso bi mama na forme munone komadi. Mamouana mona. Si azoya koloba na Davina. Et puis hier ba réseau ba kenana mona moi ça ya libala waza na légèreté. Yo mona ba résina. Forme de valeur on a moi valeur à Nini. À se respecter ni mo finga ya répondre te. Et puis bato ba finga Davina ça ba faux quantité. Et puis Barési répond à répliquer que vous allez yondo zali boma Davina zali boma koleka nabité échange de communication yende Barési za yuma omoni Barési ta mona na Davina bo ba beta yi grâce à moi beta Barési et puis avertir Davina na lobby boye grâce à moi beta Davina abeta nani Barési mbata na Gombe soka boye ya okata lai awa bia kobe mutalo bengo ya na ye grâce à moi beta mbata abeta Barési mbata pona mamba belvi grâce à moi Barési bunda za mwa mobile. Mtazana na fidèle yeso bana Davina na mosa mona mwasi zela maleme. Nazongi sele lokwa lobi. Alobi Davina na mona mwasi ya libala ya légèreté boete. Mais yo Barési
ozalano infidèle na kibo mobali. C'est-à-dire donc mobali mais infidèle na nenga ki mobali. O trahi ki mobali na yo. Pourquoi ma des fois siko lelo pesa Davina leçon morale ni. Na ki zengi mususu o ki zengi amurat. Moi mobala lokolo mulai na kuta na keka na chaussette na lipapa. Mura la kabiso ake poto akoboma batu na tension, aboma batu na tension. Tala mura biloko ake finga Davina na page na. Afingi mama Davina na monyo. Siko ko finga mama ya mutu, tala biloko ba finga mama ya Davina. Siko mama muteke ma soso ne baba tela ya za bien. Mama Davina za ndumba pesa ki Davina dikaswa. Mura mama bango nani? Mama Davina kutu ya yebiye abenye ndumba. Bongo mura mama na bango. Basona pena mo ite. C'est pas normal ko finga baboti ya, wo finga moboti ya Davina. Bozona na Davina. Davina présenter bino makolo mama bino mama muteke tala makolo. On dirait joueur à sanga baleni. On dirait joueur à neuf à chikuku. Na kolongo ya bande. O tali makolo bi nzamba yebi denga kela batwa. Tu mona makolo nenga zakati. Ah makolo ni sa makolo baba site. E ko séduire ata mobali ta. Makolo wana. Natali photo, Natali makolo. Natali bando, Natali makolo. Makolo ne ko séduire mobalité. C'est fini. RDS leki. RLeki. Sikota bino yo mura ki zengi ya mura. Oh lelo yo ko finga Davina na commentaire, ko fingi mama Davina na commentaire. Yo mura to yebi mama na o. To yebi tata na yo. To vanda ka bo porte fo mwami oza soki babenga bino nini. Aza génération aza batu famille ya Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Ba koko oyo bato bazaka na Sodome et Gomorrhe ba koko na bango ba famille ya ba na ligne ya malédiction parce que mais oui. On connaît. Biso to vanda amour bazole mbanda moi mobile bazole mbanda moi sina poto. Yo mona ngote. Bandela. Moi na mobile bazole mbanda ya mwana moi sina poto pa ya muninga mobile. Oh. Est-ce que ba moura pena ba ko finga mama Davina. Moura zana lisumu si me fonga ma polele. Azola ngo ba tambonga malonga te. O maîtriser na mambolo ba. Nazo maîtriser ngo makasi. Na meli bangi te, na mela genete, na meli lokote. Non maîtriser ngo makasi. Pourquoi bango bazo finga Davina? Et puis ba finga Davina le loka parce que elle travaille avec Bellevie. Donc bato bazo travailler na Bellevie, o ba lingi Bellevie na bolinga solo. Faut bo finga bango. Non, à dater d'aujourd'hui, moi je suis famille Libota libérale. Bon ba ngate que j'ai comme porte-parole ya Davina te. Je protège Davina parce qu'elle est avec Bellevie. Davina quand ça on a Bella production vrai ou faux? Ça c'est vrai genre. Gage quand ça vrai ou faux? Ça va toucher Gage na oya. Ça va toucher Mama Top ya na ngana oya. Bon bakota sima bakota ka mais lelo balongo na bango ko. O bakota ka nini? Bakota ba fi bakota bon implice na kati ya Bella production balongo na bango. Si c'est pe. Ngana lobi actuellement ba o bazo o bazo tourner. Même maman na biso étoile. Attends ça no pe kuna. Nako attends ça no pe pas ndeko na biso mamu teke, ma soso tourna pe kuna. O tourna no pas Bellevie. Ce qui va te benga finga nako protéger. D'abord mutaya na idéologie ya bana baso bon pono a poto bana ko finga ba comédie bazana poto. Mutanda ko tela ba comédie za kanani. Ngait. Ngam na idéologie. Ba région ne surtout baza ba copie comme na. Natika point. Natika parce que oh nakoma na famille bota. Ni influence ko otika na kamoko. Trop c'est trop na finga Bellevie makasi. Kolega batu nyonso. Kolega batu nyonso munda théâtre o ba finga kama makasi na théâtre lokola Bellevie azati. Kasi po Bellevie zo déranger bango Bellevie makambo sala e balingi ba on pona bango Bellevie azalate. Boko sona na Davina. Bino ba ibozo finga Davina. Ayibisi bino facture à régie des eaux na facture à SNEL. Bah faut ba ofuta nga. Faut ba ofuta nga puis bola c'est que oza mama lopango. Les vrais parcellaires. Il faut monana. Moutou kapé fait monana. Donc c'est un peu ça. Voilà, et je commentaire en tout cas, on ne pouvait pas aussi vous prendre beaucoup de temps parce que nous avons occupation, en tout cas, il faut filer le temps pour tout Yambayo, mais au moins, cela ne nous empêche pas aussi pour tout finaliser dans le point Oyo. On a vite tendresse, comme il a fait 7e bagarre, compte tenu de l'émission au Sala qui récemment, j'ai maïbé que j'ai salé en passant. Et c'est quoi cette affaire et community à niveau de Banzotoboy? D'abord, ngai na kamwe likambo ba benga le babi yo lo baka na émission ki ba ko panze la tendresse na 7e bagarre.
ngai na lobaki boy soki to panzeli tendance na 7e bagarre est-ce que tendance à kobeta 7e bagarre et lobaki te bo panzela ki bango mais soki te mutu na panzela ye babunda oye mo pa bisanga panzela biso to bunda poto sila na Clarisse Plasma Pitbull de Belleville ki nanga 3e na biso a bunda te bon mona na tendance za makasi d'abord pona yena na koma kwa Michael Jackson okobenda ngo bo elongwe choko eleki misuna to côté monsieur comment on dit koto e ba vert na mona ye na yebiye awa ba vert opération chaboy boy bisa chaboy ne na tira TV azo pe makone alaksango letingana na chaussette awa na nini na palais na plateau donc alaksa awa na awa alaksa kasala ki sa opération ya ngwana alaksa maboko boye talaka muta banda choko na âge à 15 ans apakola ba mililo ba jaribu taka mutacha choko ti Angola choko a Mercure ba kombo ba mafuta otangana nazala na ye sikoyo ya okene ko diema ne lokwana Gérard lobaki ke soki to kuta na ye fa ba panzela nga na ye tendresse je te mets en garde soki yo zomona ke yo tambola na ba kuluna to zomona ke zo trop si po yo na kibo yo moko boye ata 7e bagarre ne pas que 7e bagarre auto bi hôpital asa même na babilo musu ba minga nga ba pekisi utina tango yo zo lingo simba tendresse olinga ota mama bino na pasi parce que po soko simbi 7e wana bakangi o tshane mama bino na pasi o tshaba ndeko no na pasi atelemi na nini tendresse za nani balasa ba soutien nini na za likambo moko boye soki pe ya bureau de ya kosaka bato ke likambo nga sala na parquet mais mère na mo ba lobela ko soutenir ya ba punya bango nani mère na mo ba lobela eza pasi seke ye mto tinda bango siko aye ko simba sede ngai pona nga ba panzela ina dipine osengi dipine sete bagara za muninga nete ba panzela bango na dipine ebita ngasala makamona ebi dipine za nani ayebi dipine bia ki camarade ya ko luka makasi ya dipine wana ayebi dipine o azalit ba panzela tendance na dipine bo mais boyo kele mawata osenga komba tala ba ke bengano tendresse ya kanano ba bengani ofingi mabo kilo obike ba bengani yo matiere ye ofingi mabo kilo libala ngona no mwana muke likona ngoke fanda pana bango olongwe na ndako garantia bato ya Belleville to lelela ngo nzambe soka za nzambe ya solo ozo ka mbongo futa te ba benga no peno ngwana ndako wana oui olongwe na kapela so di bala ki gigolo ate ki bon moment c'est ça ki gigolo akoti ki marionnette ki mariosko ki marionnette ya ki mwana mwasi abali mwana muke par rapport na âge ake kota abali kutu te ake kota libala lwa kutu somba yaka to vanda a manqué mabo kilo bobala wanga lo bande ya sala okanga na kisi o se okanga na kisi ona balit o se ana ba secret ba tout yo zaki diba c'est auto balat donc c'était baga oyo sakana yo ke bundise pour profiter yango yo olukani na vinanga kati nanga oyo lula olobana kati na zaka pembe okolambula nga banda atia na se nde oyo luka na vie tendresse mwana mpongu loa ni mishi patuka uji mwana mpongu wewe mato ipasto kateja okay na bisi aza ndoki azo luka na milinge zo bima arandoki mais aza ndoki mutosa et puis omoni carte ya telema yo za nango za liboma te loka basalela tendresse obike tendresse basalela mikanda telema po makamne so to saka na internet bato bala bakaza liboma te po bakanga ete omoni yo lokolo zoka te na kombo na yo ke ko bundisa 7e bagarre po nga na lobaki ke ba panzela nga na yo na ye yo ata 7e bagarre ninga sana yo obeta 7e bagarre abika santé ça bien te ngana obi 7e bagarre na nzonzi combien de personnes ba ndo banga ye obi ke mutala santé bien te au profiter na bande des idiots na so batuni na ota mwana bango yango kutana nanga osala makambo na te poani mais kana osala makambo wana bokutana
namone mukomsu na kapela kima omsu ngazo ba moninga ba kimaka omsu zuma namone azo uta komena bimela nyake na omena soki ba whisky robo namone azo kata na ngamba kapela a changer passement de bande brisque a changer nzela la bien te ya na mbongo somba bien ya mela ka ba kuita ya moins cher bien à 2500 ya mela ba kuita moins cher on pesa nini agene ko so somba te 1000 fois ba chelo bu mais ce que robot wana ya mobimba. Et j'ai commenté en tout cas, on devait quand même mettre fin à cette très belle émission. Mais c'est pas normal, on a bagay na olobango. De yo soki lelo c'était bagay soki problème, olongo samba ke ngai na lobaki ke ba panzela. Na bagi be soki ba panzeli yo na ye. C'était bagay ya matanga ya Jani. O menasa ye boyana na banda ba idiot ba sensi na bino. Bon, maintenant, ça, c'était... En tout cas, 10 pines sont bêtis tendresse. On a dit que c'est 10 pines sont bêtis tendresse. Mais dans l'état, oui. Nani? Tant que tu as ça, l'état, mon a été. Même que calomnier mutuba kangela ngo. Na lobby tant que tu as dessiné, makamni yo solo bala, tant que tu as dessiné na mabela solo la ngana kufi. Yo mona tele internet. Tant que tu as dessiné na suna papier yo mona te ngane mwana mbwa, tant que tu mwana mutu. Ah. En tout cas, on va mettre fin à cette très belle émission. En tout cas, on va signaler que tonton Dacosta, bozo vidéo botini la Dacosta. Dacosta, ndekonanga. Soko kangisi ya gola te, en tout cas, ngana oza kimiate. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, où on a diffamation, outrage, on a la cabouille. Tala lelo nde babundisa Dacosta. Nyango na mitu na mamu teke, alukaka Dacosta mekisa ye. Amekise nini? Etolomot. Na linga la raté. Etolomo. Parce que tangu yo mwana lokola yo mutu lokola yo ozoya mama ya mukolo zoko salelo marina la bakobota yo tango ozoya kolobaki Dacosta kenda kokota ki Mario et pas ya Cardozo. Cardozo a la relation na ye asa makambu na ye. En tout cas Cardozo Dacosta peut-être bo banga ya gola trop c'est trop bakangisa. Tout le monde bakangisa ke bon l'état na biso pe et mon l'état na biso sunga biso te. Talenti makambo nani ya gola lobi na émission avec des preuves tangibles atangi Dacosta. Dacosta ezali kombo oyo a construire nango carrière na ye atangi kombo Cardozo. Mais so l'état la l'ami ba non propre penza te kombo yo construire nango carrière na yo. So zo signer contrat. OK no bete lo mo signer na kombo nani américain ngoma. Kasi na kombo na TV. Donc en tout cas au moni moi se faut discipliner. Tango yazo beta tolo et puis na misisa boye chaîne ya yote ba uti ko benga na chaîne mo boye yango pena obi na mibala ko pe mibala pe potone basakala fandi pe boateli pe mwana na ya gola pa bi voilà moi stanga yo alobaka na internet bo bazanga basi mo boye ba systématique e kufa faut ba la musango na kanyenya mvu systématique ko damsonage e kufa folia na pilipili belé pour na nose baba simo bizengi bijingi bitata kana ba gizenga première ban bitula nzombo acha ko bala Dacosta on na vie na sabimisa ta mobala malonga ya loi Dacosta ba gizengi mo papa ba rezi au succès na zo succès na ba rezi ba rezi o monde bozo fingisa mama na bino Davina za mwana muki lelo boko comparer na Mamuteke Soso. Ma Soso. Moni. Bino de l'état bofinga Davina. Les gens de théâtre Kouna a découvert Tala ya Davina. Nani. À Kissi Delta. À reconnaître. Nana ba capture. Na pesa no na montage. Na le bibi nana ba capture. Pour na Delta ninga zolo la kisa. Que Davina zali muto faut ba batele asana talent. À Kissi Delta ma famille. Ou à Salaba Star. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Très bien. À reconnaître ma valeur Oyo. Bino ba François ben nini.
travail oyo Davina zanango performance oyo azanango scénique donc lelo sikoyo bato lokwa babino basenzi ya papa mbolo kwa rési otali forme facile à dessiner donc eza pasi bozo fingisa ne mama na bino en tout cas mamu teke yaka pena na buku lupango po longo lelo kwa Davina wana et ça lobie yaya ebwaka yo ma chérie ebwaka yo ma chérie erobwaka yo yaya mamu teke yaka pena na buku lupango yaya ngana za bezo po longo la eloko mwana apesi yo olika mumunene boy longo lango devant suka donc bango posa la bango et puis yo ya golo zo bake na bengi yo belvi yaka yagola génération na otina kokolo na mama botayo lebsu mama no kutu femme censée yango bimisi yo est censé le quoi yo tout kota skola ba mama no le quoi bino ngo toucher ba mama bato poto opeksa bino ko sima ba mama baninga bolingiti mama no zaina mo sa mpifo le quoi belvi mama na o yagola to yebi to yebi c'est pas boda en Afrique du Sud so ki pe nini ngana ningaka mwa so expliquer biso babuka eminu na nani na mbanda moyibi to balanda eyule kanga eboma en Afrique du Sud osali ki vagabondage en Afrique du Sud kuna oya to porte fongami ko bimeli biso yago na reketa ne mona banga ba bete na côté là hier au côté là kae na matanga ya Tchekot on so la bien te na côté là kana bengi ya chroniqueuse na no mona na internet banga ba beta Marija limbisanga pena pardon pour Marija na silika mukolongo makasi donc eza passe bozo que ça ndé maman bino. Merci beaucoup Égérie Kobetox en tout cas on vous a vraiment pris beaucoup de temps pour parler sur les actualités s'il y a des dédicaces à faire ça nous fera énormément non ba dédicace na ngai ezali na batu mais na oyebisa maman teke mama soso yo lokola yo lingaka miniature sala ko bien eza malamu ndenge baofinga Davina ndenge pe Davina akofinga yo parce que yo ne muto bato wana bazala kati eza ba faux quantité boko bateke Davina so swana na ba faux quantité jamais eza bato ba idiote ba senzo baza pemena tout autour ya mamu teki nde ba créer ba compte wana pour ba finga Davina bimi na TVT boso so ba chembe Davina micro boy nous sommes rapport à Davina Loba, Belvia Congo, Bazo Toka, Minéré, Bazo Iba et Silati. Mais Bandava n'a pas comment on a Nino. Na page nae. Alors, on a une émission. Alors, on a page de Belvia Ali Congo. Bazo Iba, recherche, mais et Silati. Pour na bango. Pour mon acquis. Oh bien, non. Na mona ba senzi lokwa ba fana lokwa na ba ku ba fanatika ngana ba fanatiki na yete na mona ba senzi lokwa ba to baza tout autour ya mamu tekete ba vrai ba senzi pena donc eza passe bo bundisa Davina lokwa bobi kaza pembe na Belvi ale mobile ne boka tsani mobile na silika bo ba pe français ka po mobile na yokat ba résiste à l'émission en français s'il vous plaît mobile Davina ka lingala te mobile Davina ka lingala te yo tendresse ni mabela wenza nuko ni mishiku ni mkana mtanga laka ozako lake mwana muliba loketo pete wapi tabaso basila gu du tout le belaba ka pe chiluba aza mwana ndemba on yoka chiluba te donc ba dédicace nanga belé na mamita dina de Belgique ba dédicace nanga belé na ser nanga anima kwa kala kolanda isota mwana na te wana ndakala yani kolanda mwana na te ndakala et puis ba dédicace nanga belé na bibishi esanga BBC et na batutu balandi biso famille bota mobimba na pesino ba mbote bele. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette très belle émission. Comme vous savez toujours, tout est bien fini, bien. C'était votre humble serviteur américain Omar, la merveille de la presse congolaise sur Jemima, IB, les télévisions, qui a eu l'opportunité de recevoir cet grand homme. Il y a Égérie Kobetox, Papa Kouloutou, il y a famille Libota. Je salue toute la famille Libota. Je dis un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous prête la vie également, la bonne santé. Un grand merci à Exode Biké qui a manœuvré derrière la caméra pour que nous ayons cette très belle qualité d'image. Un grand merci à toute l'assistance de notre cher ami Gad Mouzit.
plutôt petit moment. En tout cas, pour moi, un grand plaisir de cette assistance. Un grand merci aussi à mon papa, Pasteur Elipa Kangom. En tout cas, je vis sur la grâce de ces grands hommes. Un grand merci aussi à Batouno sur la télévision. En tout cas, on va vous quitter. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne pour que nous ayons cette très bonne envergure et surtout cette très bonne proposition de cette chaîne Géma Ibele Télévision. Nous vous donnerons à nouveau prochainement. Au revoir. Finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.